biso toujours nde tomesana koloba epa na biso tozala tozali mpe tokozalaka kaka kati ya bandako na bino na babiro partout oyo bozwi occasion ya kolanda la kinoise miso aigle naza besoin non bosabone osabone bomatinga minute soki osabone na 2 minutes soki osabone na komi na 3 minutes. Shalom, shalom peuple de Dieu, bino batu bozwi lisusu libaku ya kolanda biso na kati ya chaîne kitoko ba chaîne bino mesana ko sepela nango nyonso babi TS TV elongo na Toza TV. Lelo toza lisusu na émission o bolingaka mingi ebengami na kombo ya standard émission oyo esepelisaka bino ya bandaku oyo wapi tolakisaka bino basorti na sorti ya bainvité. Lelo naza ngai moko te, lelo toza na elongo na papa na biso Dario. Bonjour papa Dario. Bonjour maman. Bonne santé. Santé za malamu. Ok, merci beaucoup. Naza sir balandi nyonso bauti ko découvrir invité nanga o naza na na kati ya plateau na biso na mokolo lelo mais na lingi ye moko se présenter à 100% aloba azana ni pe asaka nini po boyeba ye. Merci Nazali comme langa d'abord Dario Henri Bieka Impole Naza révérend pasteur la 10e communauté à disciples. Puis Nazali le Soussou chante. Donc je chante pour la gloire du Seigneur. Ok, merci beaucoup Nabalandi. Nyonso nazasir toyo qui est malam azaki clair ya ko se présenter liboso na bino. Papa Dario olobi oza chantre oyembela kanzambe siko tolingi oyebisa biso. Obete la biso un peu histoire na yo na après yango nde tokoyeba na kokota na ba réalité oyo zo mene na vie ya lelo balbum osali ba chanson obeti na lingi nanu o meka un peu ko expliquer balandi na biso histoire na yo ndenge nini elekaka po lelo obenga ma chantre oleka na banzela nini. Merci pour la benga ma chantre, c'est-à-dire na comme moyembi na bandango depuis le bas âge. Déjà à l'âge de 8 ans, nous chantions dans le groupe local, il y a scout. Et là, j'ai été découvert local Moko Azeko Yemba, parmi les chanteurs Yemba Kawana. Et puis après, to koti na nzela église nazala ki choriste. En tout cas partout où je suis passé nazala ka koyemba. Je ne pouvais pas na ka église boye na fanda na yemba te. Donc na église nyonso le ka koyemba kaka. Na yemba kaka. En tout cas je ne peux pas na assister à l'église na yemba te. Pour langa ezaki na le baga musalonga na sala bon soit la comme l'église na yembi te au moins soit na yembi na chorale te mais na koyemba na banzembo lisanga je dois faire quelque chose. Bon voilà, après wana nazalaki pe musicien oh babenga kango d'une façon péjorative la musicien monde profane. Alors na 72 wana nde to bandaki ensemble avec tous les jeunes musiciens au Babandaka 4e génération ezaki biso Bazaiko, Stukas, Bela Bela, les Simba, Minjoto, Baza Ebele, Otosaka na Tangwana, Kiame, Empire Bakuba, tout ça. Sko papa Dario, okoki kosa mo loko moko boy o ezaki batu ba confirmer que oleka une étape ya na ma art capella ya batan wana bossa non to ezaka na mémoire. Art capella batan wana. Oh. Bon. Na koyemba moko ya banzembo oya biso dans une des groupes na lekaka. Bolingo lokolo linginga kanga se motema kanga se matoye malobo ya bango ya kokabola biso
bolingo tango ebandaka bayebaka te mosala na bango se kobebisa. Vraiment balandi nyonso bazili bakwa kolanda biso na kati ya TSTV elongo na Toza TV naza sur boki ba son autant boki on bino mo déjà bo se retrouver na époque wana après koleka na page ya banyo kalongo ba kombo nyonso tangi nde siko oyaki ko changer comme chrétien. Non, même à cette époque-là, j'étais déjà chrétien. Nazaki chrétien, mais à l'époque, nabao bazali vivant oko tu na bango ko yoka ke la tangwana ba parents vande ko linga te to beta musique. C'est ainsi que tozaki on va bengaka un pas dehors et un pas dedans. Donc en école toujours beta musique. Mais après les études secondaires, je me suis lancé dans l'enseignement. Dans la salle d'enseignement pendant 7 ans. Apprendre naïe que ça là na quelques sociétés de la place, entre autres Sonal au j'ai permis, c'est nous qui avions débuté cette entreprise. Bon, après on a longué, c'est alors que naïe Coco m'a par appel comme ma pasteur. Pasteur. Si quand comme pasteur, au continue qui kosala musala na wana qui pasteur au accompagnant on a koyemba ou soit au stopa kinan. Non, na zalaika d'abord en tant que pasteur na bakirte na vande koyemba toujours et puis après je me suis dit ndamba pesenga do koyemba donc il faut exploiter yango. C'est ainsi que je me suis mis à chanter et puis j'ai réalisé album Langai et Aliboso. Voilà, donc c'est ça. Ok, merci beaucoup. Album Aliboso. Album Aliboso, kombo nangweza akinini, obetaki album. Il y a combien de titres? P. Et ça, un clip au ça qui tourne d'engenini. Bon, album Aliboso, comme Molango, titre en anglais, c'est Ngonga et Betty. Alors, l'album Wana, ils en a 10 titres. On a 10 titres. Wana, on a 5 clips kaka, titre Mogo kaka. Balongo Bayesh. Nde Yangonde Nasaki, clip Nango. Ok, merci beaucoup na balandinyo sur Toza TV PTS TV. Natango tozoti ke la papa Dario moi espace moko quoi. Ah ça le labino moi playback et ça la moi bien pour que bayo kaboka son alobi ashita tan kuna esika bobi basangwana banda kala siko akoma pasteur pe azo continuer toujours ko yembela nzambe et on tozoti ke les places abetata moi eloko mo ya 2 minutes pour ça là bientôt si ça on teta ka TV ngonga ata moi 2 minutes et ça bien et ça il y a combien de minutes bon et ça bon et aussi la terre pour et ça à peu près 5 minutes. Ok, merci. Naza si bakozwa pe clip nango par vidéo mais tolingi to ke abete la biso moi live. Merci beaucoup. Nanga kamata na mobali ya moi si poète azali samila molobaki na moto yango wana moto akotika nazalela pe mama nyasanga na yena molongani na ye mwasi bakoma se mosu moko pe moto moko tiaka molao esangisa na basia libale bandaki boye na motindo mpenza pete na nzambe na elanga na yene na ebandeli ya biso natanga kozalisa asangisaki bomoi ya damu ye na eva libale ebandaki boye na motindo mpenza na pete na nzambe na elanga na edene na ebandeli ya biso
natanga kozalisa asangisaki bomoi ya damu ye na Eva. Libale bandaki boye na motindo penza na pete na nzambe na elanga na edene na ebandeli ya biso natanga kozalisa asangisaki bomoi ya damu ye. Merci beaucoup tokeka mbala moko na liloba no to pe posa na yo na balandi nyonso bazali kolanda biso pesi pena numéro de téléphone. Ya liloba langa eza boye que oyo eza premier album nanga que naza na besoin bato basunga ngai mpo ebima. Alors naza na besoin ya baede epa na baoyo balingaka liloba na nzambe ekende mosika. Je suis certain que bakozala desi te bandiembo nyonso oyo ezali na kati ya album oyo ekosepelisa bango. Alors numéro na ngai ya telefone ezali 099 42 72 667. C'est à code après au bandé le numéro plus 243 99 42 72 667. Et on a fait un numéro à WhatsApp. Oh, c'est la WhatsApp. Il y a un WhatsApp. On a profité de ce que ça ne pas la lait qui n'a pas aux États-Unis. Petit CV. Il a qualifié à cause émission Oyo. Parce qu'il y a un grand frère Salah Paysan. Et puis au team de Langai, et je sais ce que je veux et je peux faire. Bongo na bamususu oyo basepelaka na muziki oyo toteaka na kati ya bandembo na biso nazosenga bango ma baza ebele bamingi oyo bazotala nga bazali mingi me na boy natanga bamususu natangi te oyo olobaki kapana bango nyonso loba bamoninga. Donc naza na besoin ya succès na bango album oyo ebima po tobimisa mosusu ya mibale ya misato ya minei. Je crois qu'ils ne seront pas déçus, ils seront bien servis et mapamboli okolaka. Ok, merci beaucoup. Wana tote kozala na papa na biso Dario Henry. Naza sur boki ba postane boki ba chanson nini oyo abombeli bino bana na nzambe na loba tope biso bana na nzambe na yango nazo senga bino bato boza mitema ya malamu ya babi maître cadeau oui depuis Soudafe na moni susu papi minoki na passé susu na mon grand frère propre balobi Pidombanzulu na Westfield Indiana na lobi boye mutu akosoutenir papa na biso ye yoboki batala oyo ezosenga ete epanzana dans le monde entier. Alors basoutien na bino ekesala ye malamu mingi na yango lelo ezalaki émission oyo tobengaka standard toyambaki invité mpe bomoni ye mpe boyoki ye nga na bino ya kolobeza lisusu te papa Dario bosani eloko moko te parce que tolingi tokabwana na biso eloko moko na bosani mpenza eza te me nazosenga kaka basoutenir. Ok, merci beaucoup toyoki alobi kaka aza na besoin osoutenir ye yo mutu oyo omoni ke nga nde naza boye na kompenaki ya soki napesi oyo eza likabo moko na nzela ya nzambe mpe azangisaka te kozongisela ngai kwa naloba papa azali awa aza besoin musique epanzana luka soutenir ye apesi numéro ya telefone ocontacte ye na yango nazosenga na bino nyonso bozala toujours branché na kati ya chaîne kitoko yo mpe moto oza occasion kosabone te sabone na kati ya chaîne oyo tokobanda kozwa basorte nyonso ya baémission oyo bolingaka naza sike déjà bozozwa yango batraitement bainvita basorte na sorte parla lelo nazalaki ngai moko te nazalaki elongo na juja mane balobi papa mokolo lubangu hbdezo Jonathan Makola
oyo asimbi montage eza l'homme de vision diaspirture mokuse ya talo mokuse ya mayele. Vraiment nakoloba susu ni parce que déjà nakomi na nga na suka na chite na ngai mais nasepeli mingi parce que botiaki misu mpe matoi yango na bakiseli bino lisusu 2 minutes oyo nalakaki bino. En tout cas nga naloba susu nalobi kaka à suivre. Biso toujours nde tomesana koloba epa na biso tozala tozali mpe tokozalaka kaka kati ya bandako na bino na babiro partout oyo bozwi occasion ya kolanda la kinoise miso ya aigle naza besoin non bosabone osabone bomatinga minute soki osabone na 2 minutes soki osabone na komi na 3 minutes